Baindo, totelema, et c'est mon PC qui est sur la bande qu'on a vu ne pas y avoir besoin de penser et belé. Il y a kolanda émission, pe rendez-vous to pesana chaque lundi na 22h, pe chaque vendredi na ngonga 11h kolanda émission et faire conscience. Sango ya sikato sango pe malamu to memeli bino ezali spécial le 10 septembre 2019. Et puis on a toyebi te bangunzo bazana kati ya religion africaine na septembre nyoso utuko leka oya lobby ya année passée na ono utuko leka na année 2017 2016 bazala ki na rendez-vous liboso ya baeban so balobela ka sango oyo ba chef coutumier bazalaka bangunza bazalaka batu na ba obanzimela ka fumu kimbango no banzimela ka fumu kimbango te bango nyoso bazalaka na rendez-vous ya chaque le 10 septembre o ezalaka na siège na bango kuna na Mongo Congo na Matadi Kibala na Monga Fula kasi sangoni to memele bino epa ya wana bandeko bangunza elongo na ba chef spirit na ba chef coutumier basalaki appel na baninga na bango bangunza oyo nanu ba participer na événement wana le 10 septembre ba kwa koya ba chef coutumier oyo nanu participer na événement te ya le 10 septembre ba kwa koya nde moko ya bapandisango ndeko Ndombele Botale epa wana zalaki na bangunza bokola na ngunza bapelo basalaki na ba collègue na bango ba chef spirituel bangunza oyo bazana numwa li musika na bango oyo nanu ba participer na événement wana bako kozala présent bako répondre na mokolo ya le 10 septembre oyo kozala mardi à partir ya 9h donc so kozana changu ozana moamba bozuka ka rompoinga batango bokoma ka na rompoinga bozu ba mitoko ke na Matadi Kibala tango ka kokitina Matadi Kibala otunika ka nazoluka bandeko ya vuvamu kotona nyoso yebana na ko accompagner yo bandeko na regiso boza après bokoki ko balancer les biso élément oyo yo ndeko Ndombele azalaki liboso na ba chef spirituel oto bengi bangunza elongo pe na bankumu oto bengi ba chef coutumier oyo bazo salama musala ya fumu kimbangu o asalaka na 1921 elongo na mokonzi na bango ya bangunza na kati ya religion africaine fumu kusuke musala pana na Angola nde soki bandeko boza après na régie bokoki ko balancer les biso élément wana Bandeko bangunza boya Banso paekolela katongo ya Kimbangu boya le 10 septembre na Mongo Congo esika wapi yokosala atakabu oyo Kimbangu asalaki na Mbanda Sanda mpona lobiko ya Baindo Mbula mine uta 2015 bangunza basanganaki awa na siège social ya religion africaine na Mongo Congo sika tokomi toyei lisusu kokuta bango epai kani bazali kolengela lisusu milulu ya 10 septembre nde tindi biso toya kokuta na tokotuna bango nini penza ebatami po nini tango yonso bakomi kodzonga na Mongo Congo le 10 septembre sekele ezali penza nini na koti epai na bango bangunza ngunza nzinga tomoni bino bomilateli deja molato na bino ya lolenge na bino ezali kaka bino bangunza ya mfumukusu nde boko ya mokolo yango ya le 10 septembre to penini po bangunza mosusu tomonaka na nzela bakolataka lange ya pembe kasi manaka wana ya le 10 septembre ekosalama kaka na bino bangunzo bolataka vert noir jaune to pe bato mosusu bakoki koya totoni bino motondi ndeko mopandisango na mutuna mobutuni biso solo biso toza bangunza baitosanganaka deja na siège international ya religion africaine awa na Mongo Congo kasi libengisi ya le 10 septembre ezaka mpona bangunza oyo omoni te kasi tobengisi bangunza banso ata bayebalata nanu molatu mosusu baye banso azobelela komba mfumu Kimbangu ezali manaka mpona bangunza banso mokolo mona ngunza mololai bato mosusu bakosambelaka fumu Kimbangu bakosambelaka Yesu ezali kaka ya bato ya fumu Kimbangu to pe moto aza na église na ye soko asepeli koya kosangana na bino le 10 septembre aya to aya te matondo mingi ndeko mopandisango bosangani ya biso bangunza ya fumu Kimbangu ezali pona lobiko ya Baindo nde wana biso bangunza oyo tolataka vert noir jaune bangunza oyo balataka
bamulato mosusu ke biso pe baye bazali bayindo atako basambelaka na biyamba mosusu bango pe manaka wana ya le 10 septembre etali pe bango ezali pona lobiko ya bayindo kasi ezali pona kotombola pona lokuma moto moko te awa na sena moyo matondo bandeko bangunza boya 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 banso baekobelela kakombo ya mfumukimbangu boya le 10 septembre na mongo Congo esika wapi tokosala losambo ya kakukaku oyo mfumukimbangu asalaki na mbanda sanda mpona lobiko ya bayindo ngunza lutete awa bosangani lokola bangunza fumukusu asali to bozali penza bangunza ya bamasanga nde bokusanganaka awa na mongoko matondo mingi ndeko mopanzi sango awa tosangani lokola délégué chef spirituel oyo wapi tozali na masanga na biso kasi toye awa na religion africaine pona lokumu ya mfumukimba ngunza mampasi mwa liloba na bandeko bangunza oyo telelo baza kotala bino na mosika bazali komona lokola mosala bozali kosala ezali mosala ezangi ntina mwa liloba neteni na bango matondo mingi mopanzi sango na maloba oyo sili kopesa biso tozokobenga bangunza nyonso oyo babelelaka na nkombo ya mfumukimbangu ata babelelaka na nkombo ya ke bayebi ke mfumukimbangu azali mobikisa bayili bakoki komonana na mokolo wana bazanga te na le 10 septembre po mokolo wana ezali mokolo mfumukimbangu apanzaki sango na mbanza nsanda mpona lobiko ya bayindo ezali lokumbo mpona mokolo wana tokokumisana matondo mingi ngunza kapesa mongongo ya bonengwa esungaka soko bokoloba liloba moko na bayoyo depuis bobandaki 2015 bazali kokoka te koya kosangana na bino awa na mongo Congo soko boza na liloba mpona bandeko wana oyo babundaka netumba oyo kasi baza na kilo ya koya kosangana na bino matondo mingi mopanzi sango mpona motuna biso tokobenga bangunza nyonso oyo babelelaka nkombo ya mfumukimbangu bosangani oyo eza ya liboso te ezalaki na tata moko ntango bazo mfumukimbangu azotinda maloba bosangana bangunza bazali koyoka kaka te akendaki kozwa papa moko azalaki katolike alobi kende koluka nkusu bosangisa bangunza nyonso papa wana komona ezalaki papa ebeli ayaka tobengaki bangunza nyonso tosanganaka na bareunion tobandaki na njile toke na ngiringiri mpe toke na BRT esika chaîne na ye ezalaki mpo azalaki na chaîne na ye mobile tozalaki kuna tosalaki bareunion nde tosanganaka le 9 septembre 2015 awa bangunza baoyo balingaka sango yango tosanganaka na ngome baoyo ya matoi mangongi balingaka koya kosangana biso te alors biso mpe tolembi te tozobenga bango nyonso baya awa eponi moto te soko yebi koza ngunza oyo belelaka nkombo ya mfumukimbangu yaka tosangana le 10 septembre kati nisika oyo tosala losambo oyo ya makasi na bilaka ya mfumukimbangu oyo asalaki na mbanza nsanda mpona bayindo banso eponi motu te yo moto otya matoi mangongi yeba kaka ndenge oyo ozosala suka na yo kozala wapi compte na yo eza nini epai ya mfumukimbangu yango tobengi yo le 10 septembre yaka tokutana bilaka wana elakisi nini mpe losambo oyo tokosala yo mpe yaka oparticipe tosala yango mpona lokumu bayindo banso tobengi bino boya kohésite te ozolekisa ntango yaka tosangana bandeko bangunza boya banso baekobelela kakombo ya mfumukimbangu boya le 10 septembre na mongo Congo esika wapi tokosala losambo ya kakukaku oyo mfumukimbangu asalaki na mbanda sanda mpona lobiko ya bayindo bosanganaka kaka na mongo Congo mpona nini boluki esika mosusu te lokola bobandaki na mongo Congo bosali mbala misato na mongo Congo mpo nini mbalo ya mine bokokaki mpe koluka ata esika mosusu te mpo bosala bosangani oyo matondo mingi tata mopanzi sango na motuna bopesi biso
soki tokozongaka kaka na mongo kongo nisika yango pamba te ntina ezali kolandela ntango tata ebeli azwaki etinda na ye nde etalisaki biso toya kati na oyo esika na mongo kongo esika wapi Mfumukimbangu atongelaki ndako na ye oyo alobaki kende kalalaka nazala etongi moninga nendeke te nde na yango ndako ya Mfumukimbangu mpona biso bayindu nde yango oyo esika wapi pe etongami religion africaine pamba te bayindo bazangi religion bazali kotelangana kasi soki oyo na kati ya mongo kongo nde okuta esika kokuta religion Mfumukimbangu esika evandeli yango tobengi bayindo banso bisika bazali boya na mokolo le 10 septembre na mongo kongo soki tokotikala alibela pamba te ezali ndako ya biso bayindo Ngunza Kanza balobi tango ya prophétie esi elekaki kasi pona nini le 10 septembre esengi lisusu bobengisa bato bakutana lisusu awa na mongo kongo ndeti na wana ndeko mopanzi sango ya matondo mingi lokola elobami mingi ete tango ya prophétie elekaki biso bakolo prophétie na nzela nation ya nzela mfumukuzu kya mzala mpanda na ngola tobengi bino boya koyeba soki tango ya prophétie elekaki to ezali kaka to ekozalaka kaka bino bato bozala tembe ete tango ya prophétie elekaki mosikoli to mozipoli prophétie yango abengisi bino boya po amilingola po prophétie okala bandeko na ngai elobamaka esika moko te mfumukusu mutu abandi kolobela prophétie yango botika kolobela prophétie libanda boya le 10 septembre po boya koyoka bozino petina ya prophétie yango epai na ye moko moto abandaki prophétie na ye matondo mingi Ngunza Timba masolo to milulu ya le 10 septembre ezali kopona kategorie ya masanga ezali kopona kategorie ya bandividi to moto nyonso ya sepeli koya akoki ya po balobi bino bangunza ya Fumukusu bozali kopona na bino ezali lisanga soko ya bane Kongo bokutalaka bikolo mosusu te matono mingi ndeko mopanzi sango ya solo tokotalisa bandeko ete Mfumukimbangu uta atelema na 1921 kino lelo oyo mosala o Mfumukimbangu ayana yango bai oyo atikelaka sango yango ti lelo oyo tozo décevoir Mfumukimbangu makasi yango na leleko o biso kolandela bilaka Mfumukimbangu to telemi neleko ya mine na tina sikela kotalisa na bandeko bayindo elongo na biso baso bai oyo tozo lebila kombo ya Mfumukimbangu ete mai o Mfumukimbangu ayaki na yango etali bayindo banso nde na tina wana biso bangunzi ya Mfumukimbangu elongo na nsongi ya nzela mai oyo toyenda yango ekipe kategorie ya bato te pamba te Mfumukimbangu ayaki mpona bayindo banso ya mokili mobimba mpo lelo soki totali na baloposo nyonso oyo ekelami kati na mokili oyo mosuni soki totali bayindo nde bazali konyokwama koleka soki tozwi baasiatike bango netenge na bango bazali malamu mpe bazoki misalela nyonso baza nango posa loposo pembe lolenge moko toki mpo baga lolenge moko bayindo nde bazali konyokwama koleka nde na ntina lokola Mfumukimbangu atikaki bilaka wana bai oyo Mfumukimbangu atikelaki mosala banegligeaki yango basalelaki yango te nde ntina wana lokola na nsongi ya nzela bayela eleko ya mine na kolandela bilaka ya Mfumukimbangu nde toye mpona kotalisa bandeko ete bangunza banso balobelaka kombo ya Mfumukimbangu na bai oyo tobandaki na bango le 9 septembre 2015 bai oyo bamona ete mai oyo tosanganelaki ezalaki na ntina te kasi bayeba ete esika biso totikalaki tokobaki etumba tozali kokoba yango nde tobengisi bango banso baya tokipe kategorie te baye banso kaka baza na nzela Kongo bazonga baya bazongisa mitema na bango nsima batala lolenge bayindo bazali bongo konyokwamela batala mpe ete na eteni nini mosala oyo ezali kosalamela nde bongo toye te mpona kotombola moto moko kasi toye po ete totombola kombo ya Mfumukimbangu mpo biso banso tozolobela nde kombo ya Mfumukimbangu donc soki oyebi ete tolobelaka kombo ya Mfumukimbangu ya solo neleko oyo biso bangunzi ya Mfumukimbangu tobengisi bino na mokolo oyo le 10 septembre 2019 tokokoya biso banso po ete totombola sika kombo ya Mfumukimbangu mpe toyeba prophétie yango bilaka yango Mfumukimbangu atikaki ekomi na esika nini mpe tozokende na yango wapi neti na ndeko mopanzi sango oyo ekipe kategorie ya bayindo te kasi etali bongo bayindo banso
bandeko bangunza boya 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 banso baekobelela kakombo ya mfumukimbangu boya le 10 septembre na Mongo Congo esika wapi tokosala losambo ya kakukaku oyo mfumukimbangu asalaki na Mbanza Sanda mpona lobiko ya bayindo matondo mingi ndeko mopanzi sango toli koloba kosenga na bandeko nyonso ya bangunza ke baya mokolo yango baya tosangana soki biso toliaka mbongo soki tokozala elongo na bango bakoyeba soki mpe ezali te bakoyeba kaka likambo nyonso zilinga omona na miso kasi koloba oyo omoni te toli kosenga na bangunza banso bangunza nyonso bake bayebi bilaka oyo afumuki mbangu oyo bakite bangunza bakosangana bayebi yango mpe tolobela yango mingi na biyamba na bango to na biyamba na biso tolobelaka yango kasi ngonga oyo towuti musika kasi mpe toli kokende tokobi penepene soki tokosangana bangunza biso banso tokanisa bilaka ofumuki mbango atikelaki biso tokosangana na bomoko tokomona nyonso oyo ekosila nango tokomona nyonso ekosila mpe bakoko na biso bakotelema bakosepela na biso soki tokozala na bomoko soki mpe tokosangana mais soki tokosangana te tokozala na bomoko te ntango nyonso lipamboli ya bayindo ezali kopusa na mosika mpo ete solo bolingo soki ezali na kati ya bolingo tokosala likambo oyo mpe bakoko bakotelema bakosangana mpe bakopesa bosomi mpe bakopesa mpe oyo esengeli moyindo nyonso kwa kosepela na yango Mfumukimbangu alobaki na biso boye ke akoyoka losambo ya bato mosusu te akoyoka losambo kaka ya bangunza kasi bangunza ko banani bangunza ya Mfumukimbangu ni bango nde akoyokela kasi na musika nde akoyoka akoyoka na musika te soki tokozala pene biso tokosanga tofanda sika moko ntango tokosenga na Mfumukimbangu mpe na bakoko na biso biyano ekoya nde tokomona solution bayindo yeba komonana nde yango tobengi bangunza banso baya le 10 septembre tosangana apo tosala losambo tolamusa milimo bakoko na biso totelemisa bango nde tokomona biyano ekoya totika na biso ketiketi bonito muto uti na lingomba na ye solo Mfumukufa ali kokamba biso kasi moko na moko uti na esika na ye toyindi tosanga kati na esika oyo nde na bomoko tokosala bokasi na bomoko milimo nyonso ekolamuka mpe biyano ekoyeme soki tokozala na musika tokopusa na pene te Mfumukimbangu mpe akosala eloko moko te mpo na biso kasi soki tokoya tokofanda esika moko tokomona monene na Mfumukimbangu na yango matondo mingi ndeko mopanzi sango nde mpona kosenga moyindo nyonso azonga na bilaka oyo ya Mfumukimbangu oyo alobaki mpo na biso ke soki tokosangana bayindo baso bakosala ngonga ngo se ekoki kasi biso moko tobenda ngo mosika yango toya tosangana biso mpo tokokisa bilaka ya Mfumukimbangu matondo mingi ndeko mopanzi sango matondo mingi tata mopanzi sango nakanisi tozali kobenga bayindo nyonso tozobenga bangunza nyonso tozobenga bato nyonso baya pamba te Mfumukimbangu azali ya kokoka pe ya kokela mususu azali litoi ya Mfumukimbangu mususu azali lisu mususu azali loboko tozali eteni moko ya Mfumukimbangu nzoka nde tango tozali eteni yoko ya Mfumukimbangu esengeli biteni nyonso ekangama esangana nde lisanga ekopesa moto nde ekotombola pe ekokokisa maye Mfumukimbangu azali koluka kati na biso bayindo tango tozali kocha okabwani tango moto na moto azali koluka amisala na ndenge na ye nde bongo tokosala eloko moko te tosangana bokasi ekoya na kati ya lisanga matondo mingi matondo ya kopesa biso maloba to mituna biso tozali na kanda toza na kanda biso bangunza po lere toza koya moko tozokoka kosala mosala oyo batindaki biso te to toyelaki nde na mbala oyo toye liboke toza na kati ya liboke Mfumukimbangu asengi tosangana atindaka depuis 2015 wana tosangana biso nyonso bangunza bongo bangunza oyo bamiyebi ke baza bangunza Mfumukimbangu bayaki mpona ye basala misala oyo akokaki kosilisa te lelo oyo baza komilongola kozala liboke
mpo liboke nde eza force ya biso bangunza na moko moko tokoreusir te yango wana toye tozosenga lelo oyo totelemi ya tozosenga mpona le 10 septembre biso nyonso tozala esika moko mpo ata mbala oyo torekipere makambo tobungisi oyo eza kokokana te mpona komikabola toya tosangana tosala losambo wana tokolikia ke mbala oyo antuka nyonso oyo tozangisi to ezangi biso ekoyela biso na bomoko kasi na bokabwani te tala oyo tokoki koloba bazanga te mpo soki bazangi ezali tort ezali pasi alors ekoki kozala punition mpona bangunza oyo baza kosante te matono solo matono mingi mpandisango le 10 septembre ezali mokolo oyo mfumukimbango atelemaki na banzasa na mutu nyonso ayebi yango nguza nyonso esengeli aya po tosala lusambo po ete tokokisa bilaka wana oyo atikaki losambo na biso banguza nde ekosala ekotumula mayo nyonso wana po esukisa yango po ete ye alobaki mingi na mbazasana na mokolo wana le 10 septembre esengeli banguza baso basangana babunda basenga losambo wana ye asengaki na mbazasana po ete mayo nyonso alobaki ekokisama na mokolo wana yango nde tosengi na banguza baso oyo balobaka kombo ya mfumukimbangu oyo ya nzela Kongo bato nyonso baya kosangana oyo ayebiki azali moyindo azobunda etumba oyo po ete bayindo baso babika esengeli bango baso basangana bazala bomoko po ete losambo wana epela moto makasi po ete mayo nyonso ye aliakaki mpona biso ekokisama mokolo wana batono bandeko bangunza boya baso baekolelaka kombo ya mfumukimbangu boya le 10 septembre na Mongo Kongo esika wapi tokosala losambo ya kapukapu oyo mfumukimbangu asalaki na Mbanda-Sanda mpona lobiko ya bayindo matondo mingi ndeko mopandisango na motuna na koliki ya mfumukimbangu balobaka ete molakisi akoya alobaka teke balakisi bakoya alobaka molakisi akoya donc molakisi akozala moko na kolikia na esika nyonso bato bazosangana esengeli mutu azala moko soki mitu ekomi mibale nde esika oyo kilikili kota nde fumukusu bango moko bayebi ntango bakiutaka na njili bake na BRT basalaka komite po baluka nani akozala mutu po balingi te bazala maboko balingi te bazala makolo oyo bakoakompanie mutu po ete mosala ekende liboso na kolika soki mitu ekozala libele ekozala kokoso yango wana batika nanu mosala etambola bongo towelela te oyo tozoki na kowelela wana ete nga nazala motu tokobebisa misala kasi moto na moto azala motu na lingomba na ye esika azali pamba te koya kosangana ya bangunza moto babotoli lingomba aza te moto na moto azala na lingomba na ye na bankango na ye te koya kosangana likoloba teke bazobotola biso mangomba na biso na ntango na toti bango baya na ntango na bango po topesa force na message oyo kasi moto na moto akokende na ye na ntango na esika bazalaka me baya topesa force na koma mfumukimba na koloba boye biso baye bangunza tozali baye ya molimo biso nde tokoencadre pouvoir na opposition mais soki balobi na biso ete biso toza na tendance mingi ya pouvoir basali erreur makasi mpo na nini tokoloba bongo ntango inso moto ya molimo encadraka homme politique nde wana bandeko basali bainterprétation ya mabe mais mpo na le 10 septembre tokobenga bango baya koyoka malako ya mfumukimbangu sevo biso bayindo tozala kobunga makasi eloko ezosala mingi epai na biso bayindo kingai biso bangunza kingai baliaka yango na feti te moto nyonso azali moponami me na ntango oyo biso banso tokoya po ete toconstitue nzoto ya mfumukimbangu na ntina ete maye makokisama le 10 septembre ezali mokolo monene oyo mfumukimbangu asali losambo ya kafukafu mpo na biso bayindo alors soki tokosangana biso nyonso bangunza na ntina ya kosala losambo wana lisusu mpo na bolamu na biso bayindo ekozala na biso esengo mingi
nde wana tobengisi bandeko bangunza toya biso banso mokolo mwango na tina ete topesa lisusu lokumu epai ya mfumu Kimbangu. Matondo mingi journaliste na kopesa biso maloba biso tokoloba kaka ete na baye balobaka ete mpona sango mfumu Kimbangu tosanganaka te bakosi tosanganaka me lisenga na biso ya mokolo ya lelo oyo biso tokosenga na bandeko baino mpona likambo etali losambo ya le 10 septembre eza mokolo oyo mobikisi na biso amikabaki mbeka mpona biso baino ngana kosenga mingi mbela na eza mingi kaka na bangunza te me na baino banso po mfumu Kimbangu ayaki mpona biso baino banso ezala politicien ezala nani bisika nyonso bino bozali lelo na bibonga wana bovandi mpona mfumu Kimbangu mpo mikabaki mbeka nde yango wana lelo bovandeli babibonga nyonso oyo baino bovandeli na bokonzi nyonso boza nango lisenga na nga ntanke mama bokamisa na mokolo wana bino mpe baye bovandi na bibonga wana ya komeka kozongisa matondo na mfumu Kimbangu na mokolo yango ata okoya te me ata mwa lisungi na yo ekosunga participation na yo ne fiske ya mokie geste ya mokie oyo kosala mpona mokolo wana ekozala malamu mingi na yo mpe moto okozala makasi ya kokoma awa na mongo Kongo ekozala malamu ya kokoma kati na esika ngo ndenge nga navandi nazotala mobikisi na nga naza ndesengo makasi pamba te amikabaki mbeka mpona biso baino baye baza awa na Congo RDC baza na Angola baza na Brazza baza na Poto baino nyonso baza tina Amerique kuna mfumu Kimbangu akufaki mpona bino na yango na mokolo yango na bino baye boza na mikili ya poto elamusa bino makanisi toke biso nyonso tozala concentré na mokolo yango mpona kosenga na mfumu Kimbangu na oyo ye amikabaki mbeka nguya wana mpe bokasi wana emonana lisusu kati na mabele na biso oyo ezangi biso ekobiselama biso nguya na biso bayindo emata lisusu tosangana tolongwa bowumbu oyo toke bipai na bipai kasi tozongela bokonzi na biso na kombo mfumu Kimbangu asopaki makila na ye ya balongo nyonso mpe bakoko nyonso nazongisila tondo mingi na bino ya journaliste batondo mingi babombanisa mpona kopesa biso maloba biso tokobeta bango kaka baya mokolo ya 10 septembre po ezali mokolo monene oyo mfumu Kimbangu apesaki bilaka mpona bayini ya solo bilaka wana biso topusali pemene nesonga nzela nde tokoyoka ntina ya bilaka wana yango toza kobenga bango nyonso bangunza banso oyo nyonso balandaka matambo ya mfumu Kimbangu baya koyoka monene ya mokolo yango le 10 septembre eza mpona bato nyonso mpona bayindo banso nyonso kategorie nyonso oyo bayebi batanga bakoma mfumu Kimbangu baya koyoka monene ya likambo yango po ete mokolo yango eza mokolo monene oyo ezalaki mobikisi na biso mokonzi na biso oyo apanta sopaki makila na ye ateyaki alobaki nyonso mpona biso bayino yango tobengisi bangunza nyonso baya mokolo yango ezali mokolo monene mpona biso bayino baya koyoka nini ezali na mokolo yango bandeko bangunza boya banso baekolelaka kombo ya mfumu Kimbangu boya le 10 septembre na mongo Kongo esika wapi tokosala losango ata kukabu oyo mfumu Kimbangu asalaki na mbanza sanda mpona lobiko ya bayindo matondo mingi ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba mfumu Kimbangu ayaki mpona bayindo banso nde na ntina wana bayindo banso basengeli kososola boye ete uta 1921 kino lelo etikali mibu mibale po tokóma na 2021 po tokokisa 100 ans ya mfumu Kimbangu nde yango wana toyeba ete mfumu Kimbangu azali oyo tata mokele atindaki mpona biso bayindo biso bangunza tosangani na tina tozobenga bayindo banso baya tososolisa bango tina ya mfumu Kimbangu mpe tosala losambo oyo mfumu Kimbangu asalaki na mbanda sanda oyo ezali mpona lobiko ya biso bayindo ndenge eloba teke biso kaka tozali kaka mpona biso bangunza te
ezali mpona baindo banso pamba te Mfumukimbangu anyokwama mibu 30 na boloko mpona lobiko ya baindo. Nde ntina wana tozokobelela baindo banso boya po tosenga bokasi epai ya Mfumukimbangu po ete mai oyo loposo pembe azoluka akolonga te pamba te ekomi ngala na biso baindo. Matondo mingi bandeko bolandi epai wana bangunza na kati o baza na kati ya religion africaine epai wana moto na moto alobaki posa na ye asalaki appel na baninga na babango bangunza. Kasi mokolo le 10 septembre bazolobela neza mokolo oyo baye nyonso baza biteni ya Mfumukimbangu po kozala ngunza ezali eteni ya nzoto ya Mfumukimbangu. Bamisu baza misapi, bamisu baza bazolo, bamisu baza makolo, bamisu baza misu, bamisu baza mitu. Nde mokolo wana basanganaka na tina ya kolela na mabele ozalika mo mabele oyo tozolobake mundele ataza musika zo continuer kokonza Afrique de ekosenga baye milimo spirituellement batelema babundela mabele no moni bangunza baza na kati ya religion africaine na bokamba Mfumukusu nde basalaka losambo chaque le 10 septembre e bandaka événement ne bandaka na partie à 9h. Donc ndeko siko zwami bandeko bangunzo bozolanda ngai bandeko na bino bangunza basala appel epai na bino boko ko répondre na ba fidèle oyo bokambaka na kati po bino bolingaka to babenga bandimi ba fidèle to ba fidèle to ba bundi o bozobuna na bango etumba na kati ba masanga na bino bino bandeko bangunza boko ko répondre na mokolo wana ele 10 à partir à 9h ezala mardi to bengisi pe bandeko pe misusu oyo kasa mwa Mfumukimbangu o comprendre yango malamu te pe ozaka pe na église okendaka ko sambela mais wana zali likambo ya mabele za note makambo ya église onga na sambela na catholique na sambela na mission na sambela bote wana zali likambo ya mabele soki lelo bazonyokola biso na kumbo ba église te bazonyokola biso na makambo etali mabele de omoni no sambo wana basalaka yango na tina kolela pote mabele la biso ezonga na bokamba na biso sur le plan spirituel pe sur le plan physique yango na bolandi ba déclaration bangunza bazosala appel na bandeko na bango bangunza bas koka koya mokolo wana elongo na babundi nyonso bazobunda na bango etumba oyoyo oza soki na pevalongo oza wapi équipé pété oza pasteur oza nani mokolo wana ya le 10 septembre na ngonga 9h oyo ezali mardi boko koya penza ebele kasi ezana mingi pe nanu bazwa libakute ya kolanda mai wana ndenge lekanaka pamba te eza déjà ba ane uti koleka nyonso religion africaine et célébrer déjà journée wana epai wana balosambo ya kafu esalamaka mokolo wana bangunza nyonso baza na kati ya religion africaine basalaka yango ekozala malamu toko ya kopropose mpe bino bomona lolenge kani année passée le 10 année passée oyo etombaki lendi ndenge nini esalamaki wana ezalaki ya 2018 boya penza ebele nde tokosenga bandeko baza na régie basunga biso bakokolakisa bino bandeko batelespectateur oyo bozomina ebele bolanda mwa extrait ya milulu oyo elekaki année passée epai wana bangunza bazalaki ebele na ntina kolela kaka mpona mabele oyo bamindele baloba oyo bara balobaka likambo na mabele nde bandeko na régie so boza mpo bobalansele biso elema wana mbote mingi bandeko bapanzi sango matondo tomoni lisusu lelo mokolo ya 10 septembre bangunza basangani lisusu mpona mbala yoko lisusu na siège social ya religion africaine toyebi te soko tokoki kozwa baimpression na bino par rapport ya mokolo matondo mingi bangunza esengeli basangana pamba te mokolo mwa lelo bazali bongo kokundola eleki bongo mibu tukulibwa na sambo kuta wana na mboka sanda Mfumukimbangu apesaki ndaka asalaki ndaka ya mayema koya basengeli kosalema bayindo basengeli koyeba na bongo lelo bangunza akokundelaka mokolo bongo amonaki basengeli basala kosala na bongo bisengo na biso ezali mokolo bongo
ezali mokolo oyo mokimbangu na Nganza Sanda etiaki nganga mpona biso bayina yango wana tokopundola mingi mokolo ya nganga oyo wana ezalaka mokolo bosangana mpo bosala mosala osanganaka tosalaki mosala toli mokolo moko na mobu moko nsima nango tokozonga na mobu mpo tokokama libwana tutu mibale na moko oyo mokolo mosala oyo tozali kokundela ndena bongo totiki esika na bangunza esika na basejeka bakandidance ya Nelson Nyanzila ekotisi biso na sikisiki ya manaka na biso telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona konsomi kongola elombi ekuma makala pona yango tokamata lolenge malamu na kina akanguya na mosala
tolobaka kotia loyembo na ntina ya lokumu ya mvuluzi kimbangu mpe kokamwisa bino te tolobaka na lisanga ya futuka vana pamukila kati na religion africaine bato bayaka nde mosala bozali komona wana bangunza batelemi balingi bakembela balingi balakisa esengo na bango na mvuluzi kimbangu mokolo ya lelo ndenge tolobaki oyo ebandeleze mokolo kwa mikolo nyonso te mbula na mbula mokolo na mokolo sanza na sanza elali mikolo mike 97 ans tolobaki mpo ya bososoli ya bandeko epai kani fumu kimbangu asalaka losambo na mbanja nsanda nde epai kani mokolo ya lelo biso esika tozali kolanda bongo matambe ya mfumu kimbangu tokokoka mpe lisusu kokita na se na ntina ya kosala losambo tala sika bangunza bazali kozwa bongo loyembo balingi bakumisa lisusu mfumu kimbangu na baloyembo mosala ye kozwa ntina alobaka mokolo moyindo akomiyeba akosala bengundeka ye kokamwisa mokili mfumu kimbangu alobaka ntango moyindo akomiyeba moyindo akokoma mondele mondele akokoma moyindo mfumu kimbangu alakaka président ya yambo président ya mibale ya misato ekani ya mine mfumu kimbangu alakaka wana bangunza batie loyembo ya mibale biso bangunza mpe ntango ye tozali kokamba tolala esika moko tolamuka esika moko mbonguta ndako yandela mokili mwana ngunza ndako yandela mokili tobalela esika yongo oya makanisi molinga esika oze yeba ete eleko ye eleko ya bangunza ekeke ya mine to 4e génération ofumu kimbangu alakaki akosala na bilenge yango boze komona bangunza nyonso bauti bipai na bipai bazali bongo babilenge omonaki bongo na bentofi bangunza bauti mswa bauti angola bauti mbonga bauti matani mpona mokuse mozindo ya congo central bongo este bango nyonso bilenge oyo akokokisa bongo bilaka ya ekeke ya nini wana loyembo eze kosenga biso nyonso na afrika ntango ye ntango ngunza akoyangela bongo mokili ngeta wana loyembo ya bangunza loyembo ya bangunza eze koningisa awa na mongo kongo siège social ya république africaine. alobi ntango ekoki sikoyo nakende komitika ntango mpo bakanga ngai ekoki ndela kokanga nga nzoto na nga bakoniokola ngo makasi mpenza bozoyoka bakoniokola nzoto na ngai makasi mpo bapekisa maye oyo naye koteya bino bakoniokola nzoto kasi bakolonga molimo te bakoniokola nzoto kasi bakolonga molimo te soki totelemeli na esika wana convocation kaka ya la police na susiat soki eyeli yo ozalaka nano ndenge nini mal à l'aise sikoyo ye oyo azoyebisa bato ye moko te ndenge naza boye tala te nzoto na nga bakonyokola yango mabe nandimi andimi mpo na bino baye ekozwa ntango molai nzoto ekoniokwama kasi bakolonga molimo na ngai te mpo mondele akosala maso mpo azipama ye toye na mango nsima ya koniokwama na ngai bongo tokokoma na ntango ya babonsomi ya Afrique. Badirige ya yambo
akosalela na bango kaka bendele akoteka lisusu mokili ya bayindo epai ya mindele bana ebele ya bayindo bakokima mabele ya bayindo mpona kokende na mikili ya poto basusu bakozongela na basanduku bosala makasi mpona batango yango boteya bana na bino minoko na bino boteya bana na bino minoko na bino po ete na batango yango wana tokotinda motangisi mpo aya kotangisa lisusu bayini tokozala mpe na buku na biso lokola ndenge bango baza na buku na bango ya lokumu biso mpe tokozala na buku na biso ya lokumu to buku esante nsima ya bamikakatano nyonso nsima ya moteyi koteya bato banso nde bongo mokonzi ya nguya akoya na ntango na ye ekozala somo popamba te akoya na bokonzi nyonso misato na bonsomi nyonso misato ntango na ye ekozala matata boyeba ete mondele akokoma moyindo moyindo akokoma mondele bokoma kotanga buku na bango wana bible po boyeba maye mingi mabombami kuna oyo bayebisaki bino po moyibi esengeli okanga ye kaka na eloko oyo ye ayiba balongo te nde nsima nango asilisi kolandela mikakatano nyonso ye amonaki to bango bamonaki liboso na bango boye nde bamilengelaki mpona kosala losambo oyo ekozala na biso kobanda le 10 septembre wana bango bazosala losambo wana te kino likokisi ya bilaka oyo kumukimbangu batiaki bandongo ke tozala nanu na mbanza nsanda le 10 septembre biso nyonso lokwa tozala soki toza na mbanza nsanda le 10 septembre kumukimbangu abandi koloba yo koza pembeni ayebisi yo ete nzoto oyo bakonyokola yango makasi elingi ekota na minyoko yo oza pembeni soki ozalaki wana olingaki kondima to koboya kumukimbangu alobi mundele akokoma mwindo mwindo akokoma mundele alobi te bapapa diangenda bakokoma mindele me alobi bayindo ya mokili mobimba mpona kati ya masakoli na ye alobi na ye kobikisa milimo nyonso ya kongo mpe ya bayindo nyonso balongo ke soki yo ozalaki na mbanza nsanga kumukimbangu azoloba bongo oza na elikya to olongoli elikya na etumba kumukimbangu alobi ngai siko nake kokangama
balingi babanda konyokola ngai bando soki tozongi lisusu lelo na mbanza nsanda kolandela masakoli ya mfumu Kimbangu oyo bango basalaki baye kobakisa ya 1944 mfumu Kimbangu alaki balongoke alakaki mpona bakonzi ya mboka oyo ya Kongo o masakoli eza mibale oyo wana lobi bakonzi na ebandeli bakoteka lisusu mabele pa ya mindele bongo nsima nango nde asali mpona Kongo na ntango ya mokonzi ya mine bokomona maye na ntango na ye mowumbu akozala te na ntango na ye tokozonga na bokoko na ntango na ye akozwa misolo ya ebele balongo nke soki totali première occasion ya misolo wana euti korate 2007 parce que pardon bamingeli elingaki esenga badédommagement vous êtes d'accord erate wana maintenant esili te au 4e président aza nano ake te mundele auti Berlin aye kosenga pardon na nkamba ye azoreprésente badirigant européen te parce que il fallait badirigant européen baya mais azoreprésente Europe ntango ayaki alors na nkamba mayema lekaki bakoko ya papa ya mfumu Kimbangu bazalaki biso tozalaki distance malunga mwana magabu ka mwana donc soki ekoki nde ekokisami soki eza ndambu ekokisami te bongo donc lokola mundele wana yokaki te mongongo ya eteni ya molimo mfumu Kimbangu pardon wana mpe eza te réhabilitation mfumu Kimbangu ezali lisusu parmi barate kasi chance ele oyo eke kondima fausse réhabilitation eza kaka ndambu ya nkamba ndambu ya mokoto lokola bakotaki te réhabilitation esalemi te ele spirituelle lokola mpe azalaki associe te pardon eza te mais tozoriske kaka na barate bongo na période ya 4e président ake koprêter serment na 2011 na bokoko naki mundele bayindo barécupere situation wana te sikoyo tozozela centenaire ya 2021 mundele azopréféré président Kabila en tant que 4e président alongwa soki alongwe mpona ye calcule esali nini epesi mobulu mekonda nkewa ndeka kongo yakimpa vita aza mayele makasi koleka sikoyo ntango mondele azosala bamenace bayindo baza koapuye mundele wana le 8 mundele abongisi carnage na Kinshasa baboma bato butu ya le 8 kolamuka le 9 boye azwela argument na ye kasi tata mokele oyo alingaka biso mingi mfumu Kimbangu oyo azali kotata mokele epai na biso bayindo encore une fois amoni lisusu kaka kozoba bayindo ngambo ezali alati président Kabila alobi eshuwese makambo oyo monguna komboni kaka koyoka soni bimisa ndeko Shadari
encore une fois. Mundele a échoué. Si azozelela biso selon ye le 23 décembre. Kasi biso tolobi boye aze. Le 23 décembre, ce qui m'a belé Afrique est à Mundele. Les notes aux Kundola, le 10 septembre. Ce qui n'a pas le 10 septembre, Fumitimbango, à Tabakinzoto Naye. En 1921. Les noms ici sont au Kabanzoto. Mandeto Bangunza, Boya, Boya, Boya. Banso Paekolela Katongo ya Fungimbangu. Boya, le 10 septembre, na Mongo Congo. Esika wapi Yokosala Sosalo, Akakukaku, Oyo Fungimbangu Asalaki, na Mbadasanda, Bona Lopiko ya Baindo. Matondo bandeko bolandi toyebanzi ledi zona so toye tokokutana penza bozanga te bangunza bandeko ba pasteur ezo kipete o ngana zaka na mission ezo kipete boya tozonyokwama tozonyoka tozonyokama botala bandeko na biso bazocholaka na kati bala minene mpona kokendaka pa baminele soko landele wana omona na kolandela ba nationalité congolais azate okomona ba sénégalais ba malien ba burkinabé ba guinéen o tani bazochola na ba mai donc ti tozonyoka ma tozonyoka na bakoma nationalité tozonyoka na kombo ya loposo pe ya mabele eloko kosangisa biso o ngana na catholique ngana za na protestant ngana za na islam eloko kosangisa biso nyonso za ni loposo na biso pe na mabele na biso nde religion africaine asalaka abelelaka milimo ya bakoko to pe ba nyonso babundela Afrique na mokolo wana baya kosunga Afrique eko kolongwa na mobeko na bokambami ya loposo pembe nde ndeko esiko swami komisela bandeko yo ba yokiti o balandi biso te komisela bango religion africaine rendez-vous les 10 oyoyo à partir ya 9h juste ndeko ozomi na ngalema okozwaka mitu ko ya matadi gibala da matadi gibala otuni kaka bandeko vomba sanganaka wapi bakolakisa yo outi chango outi mo amba ozomi tuko ekendaka rond-point ngaba soko mina rond-point ngaba ozomi tuko ekendaka matadi gibala de soko okotika na matadi gibala otuni nazo lokesika bandeko vomba sanganaka pe okomona d'avance ko okomona couleur ya jaune vert noir soko monika bato balati ongo yeba kelanda bango otoya tozala penza ebele ba chef coutumier tozala bangunza tozala kimia nzambeza na bino to bandi na semaine ekoya to relaxa bino milulu wana ndenge nini ekolekelela botika la kaka brancher l'émission ba ino to telema chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na 11h na radio tozali chaque mercredi na 21h pe chaque vendredi na 22h aux fréquences ezali 89.0 kimia nzambe ekokozana bino to kutani na poso ezali koya